Aswate. Aswata. Maswa metubuma tutubuka ba. Ndugu chauna na banga wakati na msati mama. Laksa. Bugelo. So wa metka. Fungola. Swala so bo tumbule pa zo kima. Bando boy. Masuk boy. Esse. Atiro. Kuzo kai. Olha. Esse voco de bolinho. Laksa lo msei. Msei. Mama. Ya kima api yasa tabat. Kata na tamula. Cikela. Nana kate obaki aki mate. Mba. Yo, kama nenda. Ina mama mbuko ngapenda. Aqua sweet. Mata ngoma. Zuzuaiti. Ake umsala. Sasa simbe aswanga. Aswa. Abaswa na wote. So simbe na kisuka aswa. So simbe na kisuka. Akitiku yako. So simbe. Mama kali kile mfana yuka. Wani ngai bigi mtu. Ni so chune. Kuzo tiga msei lo msei. Kesana mabele wana panza mabele wana. Ni wana. Simba. Kate kani mukata. Boy. Happy day boy. Chabo. You were mom tell my big mama. 6, 8, 9, 10, 20. Ils comptent nous stocker. 11, 12, 13, 14. Pas 14. Attends, c'est bon. C'est oui. 14. Moi, j'aime le Voilà, bandeko balandi, mbote na bino, na que vous allez sous ebele partout à travers le monde. Vous allez na Londres, na Bruxelles, na Johannesburg, pourquoi pas na Dallas, na New York, sans oublier bandeko ya Luanda. Topesi bino mbote na bandeko bazali kolanda biso na Brazzaville awa en face ya Kinshasa. Topesi bino mbote ndenge to annonçaki bino toye lisusu awa toye siko awa na commune ya Mongafula pona kolakisa bino ndenge nini makelele ebimaka na mabele. Makelele o toyebi ezali biloko moko kitoko, en tout cas ezalaka très riche na protéines, ezalaka pe
kitoko na goût na kolia yango wana bandeko ebele na Kinshasa pe na bisika mosusu balingaka kolia yango mingi. Alors makelele eutaka na se ya mabele, ezali banyama oyo babatamaka na se ya mabele. Voilà, tokuti bana oyo bazali kobimisa yango, bazotia yango na bol oyo bozomona. Voilà, awa babimisi déjà une partie, tozali na tongo à peu près 8 heures du matin. Botala bino moko ndenge nini basalaka yango, babanda nano na repérage, soki ba repérer que na terrain wana makelele ezali nde bakoya bango ndenge nini bakomona madusu mike ekozala mingi na mabele, nde zolakisa ke makelele nde batimoli mabulu wana. Yango wana babanda nanu na ko-identifier mabulu yango pe kotimola. Deuxième partie ezali bongo kotimola ndenge bomoni bana oyo bazali kosala pona kotimola ekipaka outil te. Bamusu batimolaka yango na pau, bamusu batimolaka yango na Congo, ndeti bana oyo moyen oyo bazali nango na maboko ezali Congo, yango wana batimolaka na Congo. Donc soki batimoli muke na Congo, il faut bakota lisusu na maboko, faut bapusa lisusu libulu na maboko pour que batala soki a sentir que azawa, soki a sentir na loboko nde akobenda, soki a sentir yete ako continuer sous ko pousse ko komisa libulu munene. Donc timola davantage na Congo soki amoni que voilà neti awa mwana muke oyo azali expert nango, apparemment asalaka yango déjà depuis mois kala po azobanga kutu te soki akoki kokuta soki nyoka soki nini. Voilà, ba vérifier bamoni ke azana musika yango wana bazali ko continuer sous kotimola pour que bakangaye. Voilà, batimoli babandi siko kotimola na loboko balandi. Voilà, mwana ayebi vraiment azolandela ngo tina mipandi atala soki azali wana. Voilà, topusani pembeni. Ah voilà, akangi likelele yeyo. Alors partie elandi ezali, étape elandi ezali, il faut kokata ye mapapu, kobuka ye makolo pour que akimate. Voilà, nde bomoni nyonso oyo ezali bana oyo ya mike nde bakangi yango. Alors partie ya suka ezalaka kokunda libulu, après kotimola, après kokanga, après kokata mapapu, alors esengaka kokunda libulu. Voilà, yango wana bana oyo bazali kosala parce que bisika bazali kotimola ezali ya bango te, ezali mapangwa batu. Donc soki batimoli il faut babungisa. Voilà, balongo wana ba repérer lidusu mosusu, yango wana bazali kotimola yango ne bozali komona na ba image na espace oyo. En tout cas makelele ezali ebele awa na commune ya Mongafula, ezali ba terrain oyo nanu penza batu mingi batongi te, batu mingi nanu bakomi kovanda te. J'espère que vous aurez remarqué yango na ba image que ezali une nouvelle cité oyo ezali nde kotongama awa. Donc ba espace ezali vide ebele, yango wana ezali bongo ko permettre à ce que ba makelele bakoka bongo ko se développer awa mingi. Voilà, ne bozomona mabulu oyo ezalaka penza milai, ezalaka penza na profondeur makasi, ekoki pe ko atteindre 2 ou 3 mètres, ça dépend ya ndenge oyo likelele wana azali kotimola. Mais heureusement que batimola kayango en profondeur te, donc batimola kazo kende neti okena mupanzi yango wana esala que bana bakota badindana bakota na kati te pour que ba retrouver yango. Voilà neti bozomona muso azo vérifier na côté gauche, muso azo vérifier na côté droite, batala soki libulu oyo ekei kosukela na ngambu nini. Mais bamoni ke nanu ba comité yango wana bazali ko continuer kotimola na Congo parce que ezali outil oyo ezali na disposition na bango. Donc makelele oyo ezalaka kitoko na kolia nde na babaki ne bandeli, surtout
bamusu baliaka yango na fufu, bamusu pe baliaka yango na kwanga. Pratiquement na ba culture nyonso awa na Congo baliaka makelele, ezala baluba, ezala bangala, surtout bandeko ya ba Congo na ya bandundu bango pe balingaka kolia yango mingi, pamba te ezali nyama oyo ebimaka partout, hein, en tout cas ebimaka partout. Il suffit espace ezala vaste pe ba conditions climatiques et permettre que bazala bakozala wana. Donc soki ezali bisika oyo ba conditions na nyonso ezali réuni, makelele bakozala. Ndenge bomoni awa bazali ebele, donc bana onde bazali boye déjeuner na bango ezali déjà assuré. Voilà, bakangi su mususu yeyo, bakangi mususu. Voilà, to pousser na pembeni to filmer ye. Voilà, azali ya bomoy bakatie makolo ndenge tolobaki na ba étape oyo esengelaka po akende musika te. Voilà, bien bozali komona ndenge likelele azali kotambola, elakisi ke likelele azali ya bomoy bauti kobimisa ye kaka siko ndenge bomoni na ba image. Voilà, likelele azali nyama oyo ayebani mingi na culture na biso ya Congo pe inspira makambo ebele na culture na biso, notamment banzembo ba refrain ebele ezali na ko illustrer comportement ya likelele, notamment nzembo ya Ferregola na Soleil Wanga bapesa pe lisese moko balobi ke likelele ata zelo ekoti na misu jamais kolemba kotimola lidusu na ye. Voilà, ezali pe inspiration oyo euti na comportement ya likelele. À part wana ezali pe na adage moko oyo elobaka mutu ya likelele ekotaka zelo te. Voilà, yango wana ezali toujours ba inspiration oyo euti na comportement pe na vie ya likelele, ezali bongo ko alimenter culture na biso ndenge moko pe likelele alimentaka espace culinaire na biso, pamba te awa na Congo biloko kolia ezali ya ndenge na ndenge okukuta peut-être na bamboka mosusu te, et likelele azali pe parmi ba préférence culinaire oyo to dégustaka awa na ville province ya Kinshasa. Donc bana oyo ndenge bazwi peine ya kotimola libulu mabulu oyo ezali en 20 ezali parce que bayebi goût ya likelele, bayebi importance nango na kati ya nzoto, surtout soki ba mama bakalingi yango bien na matungulu na pilipili. En tout cas déjeuner na bango ezali assuré. Donc côté oyo bana batimolaka makelele mingi, en tout cas pratiquement tout le jour tomonaka bango bayaka kotimola makelele na esika oyo pona kolia pe parfois même pona koteka soki ekomi soki bazwi yango na quantité ebele esungaka bango makasi. Voilà, bo découvrir bino moko ndenge nini likelele autaka na se mabele pour que a se retrouver na sani bisika oyo to liaka yango. Awa d'ailleurs na Kinshasa ezali na ba mama mususu batambolaka na ba bar na ba terrasse pona ko servir yango na ba client na bango, bandeko ba kendaka kovanda na mwa coin na Bandal, na Lemba Super, na Kimbuta to na Matonge pona komela mwa bière. Ba mama ya makelele balekaka wana pona koteka yango, batie mwa matungulu na pilipili esalaka bien makasi. Peut-être pe esi okutana ba mama bazoteka yango to pe osomba yango esolia, mais oyebaka te ndenge nini eutaka pour que ekoma na basani na biso ndenge toliaka yango wana PSB télévision emipesi lelo devoir ya kolakisa bino ndenge nini makelele oyo iutaka. Voilà, oyo ezali kaka illustration oyo bana oyo bazali kosala, bana oyo bazali pe bana mike. Voilà, bauti kotimola esika wana bamoni ke ezali te, bakei komeka kotante kotimola esika mosusu. Voilà, donc awa ezali kaka illustration, ezali kaka bana mike, mais à part bango ezana ebele ya ba congolais
o bazali peut-être na esika o te bazali na bisika mosusu pe oyo basalaka mosala o chaque jour ya kotimola makelele mpona koteka to mpona kolia bango moko. Ezali biloko oyo ezali nango naturel pe ezali nango ya ofele chaque jour, chaque matin makelele babimaka. Donc kokanisa te que ata bazwi bango nyonso boye esili. Non, lobi na tongo bakoya bakokuta su mabulu ya sika oyo ba makelele basalaki yango butu babatami na kati. Donc soki na tongo babimisi bango na butu misusu bakoya bakotimola susu mabulu misusu. Donc esilaka te, ezali en abondance awa na Kinshasa. Ezali biloko ya ofele. Il suffit kaka ozala na courage na yo okeye esika oyo ezali orepere yango otimoli yango pe okei kolia na yo na ndenge ya kimia, mutu pe akotuna yo azali te. Ndenge bomoni bino moko bana oyo batimoli mpona koluka biloko ya kolia na tongo, mpona koluka déjeuner na bango. Donc ndenge batimoli lelo lobi bakoya lisusu soit awa soit esika mosusu. Soki bango baki esika mosusu, esika oyo pe bato mosusu bakoya lisusu mpona kotimola. Donc ndenge bozali komona balembaka te bana oyo bakotimola boye ti na quantité oyo bakomona ke ekoki mpona bango mpona kolia par rapport ya nombre oyo bazali na ndaku bakokende balie lobi lisusu bakoya. Donc awa ezalaka bongo, ezalaka chaque jour bandeko bayaka kotimola makelele pour que balia. Voilà, je pense que tozali nanu na bana oyo bazali ko continuer toujours kotimola pona koluka nini bakoyi kolia. Donc bazali kosala à tour de rôle. Soki moko atimoli na Congo mosusu a approfondir yango na maboko ameki ko palper atala soki likele azali na kati. Voilà, awa siko ba risque ezalaka pe soki peut-être libulu wana eza ya likelele te eza ya nyoka akoki koswa yo, akoki koswa mwana yango wana. Il faut toujours prendre ba précaution, il faut toujours kozwa ba précaution de manière à ce que tango bazo sala boye bazala na ba risque te. Voilà, bazali toujours ko continuer mais lokola bakutani na bango lokola nanu bakutana na likama ya bongo te. On pense que esika ope lokola ezali esika bato bazovanda déjà peut-être pe nyoka azali te yango wana ezali ko mettre bango en confiance bayebi que soki bamoni libulu c'est que eza nyoka te ezali kaka likelele yango wana bazali bongo ko continuer kotimola mabulu pour ba vérifier soki likelele azali na kati. Voilà, apparemment ezali madusumi balende bazolanda moko eke na mopanzi ya gauche mosusu eke na mopanzi ya droite. Voilà, akoti loboko eske akangi te bande lisusu azongi esika azalaki atali malamu tomoni ke akangi te apusi lisusu libulu a continuer lisusu kobeta Congo pour alanda profondeur ya libulu wana tango mosusu likelele azali mwa musika. Voilà, akotisi loboko azali toujours ko vérifier ko palper ko landela po atala soki azali na kati. Mais il arrivera pe que botimoli pe libulu bolandi ti bokomi musika mais bokuti ke likelele azali te na kati. Voilà, na moni lokola bazwi te, na moni lokola bazwi te. Voilà, malheureusement bazwi te basali ba effort nyonso bakoki kosala balandi libulu yango tina suka mais bakuti likelele azali te na kati. Alors batiki wana bakei ko tenter chance esika mosusu pamba te vie ezali persévérance, vie ezali courage, vie ezali essai et erreur, vie ezali komeka soki esimbi te omeki esika mosusu. Donc bana oyo pe ba échapper na principe wana te dès le bas âge bazali déjà ko apprendre que
vie ezali kaka boye soki omeki esimbi te kolemba te kende komeka esika mosusu kende komeka na ba stratégie mosusu peut-être que esika bokei wana nde ekosimba yango wana bana oyo bameki esika liboso bazwaki te awa nde baye kozwa voilà persévérance na bango efuti bango courage na bango efuti bango balembi te yango wana bazwi lifuti na bango yango oyo bakangi likelele mosusu ye wana bazali kokata mapapu na ye bazali kobuka makolo na ye babuki na minu pamba te likelele pe aswaka likelele aswaka azalaka na minu mibale oyo d'ailleurs ezalaka visible kaka na libanda soko osimbi ye bokomona minu mibale ezalaka très pointu en tout cas soki asui neti bana mike boye ekosala pasi heureusement bana bayebi déjà bamesana déjà bayebi ndenge nini bakokata ye kobuka ye minu wana pour que aswa bango te voilà bazwi récompense na courage na bango mais ekoki te parce que bazali ebele awa déjà bazali 3 on ne sait jamais soki misusu batikali na ndako donc il faut continuer kotimola jusqu'à ce que kozala na quantité suffisante pour nourrir bango nyonso oyo basali musala pe bandeko mosusu soki bazali oyo batikali na ndako voilà tokoka kotika na bango très longtemps te il faut totika bango continuer musala na bango parce que nde bomoni bazali kokunda libulu elakisi ke bazwi te mais ezali motif ya kose décourager te parce que non seulement bazali koluka eloko ya kolia mais mpo na bango ezali pe un moyen ya kosakana pe ya kose divertir bazali kokonte makele bakangi 1 2 3 4 5 continuer 6 7 8 9 bon bazali ebele misu bakufi 10 11 12 13 14 voilà bazali 14 makelele oyo bakangi voilà totiki bango continuer musala na bango continuer moment oyo pona bango ezali en même temps divertissement en même temps bazali pe koluka eloko ya kolia totiki bango pour que tokende pe koluka bisika mosusu oyo tokoki kopropose bino baimage oyo ekosepelisa bino voilà totiki bango continuer musala na bango awa ezalaki juste illustration masa zela kuna masa zela kuna zela donc zisimbeka bo masa kolsena kati donc ça robinsa donc ça robinsa voilà Te pembe. Wapi mbona mwa mke? Bisa katoa pembe. Nene. Aksa. Maso makelele maso makasi uso betika busimbo kelele tayo mo sayo
Mta makasi nde yesa betika misilikele betika misilikele Mama Jacques a joba kisi na mwana. Ah makasi so betika misi Eve, ya joba. Ouvi? Bom sei. Mama já limou. Osumbé. Naquele é. Nem aí vai uma tem aí viagem. Masalah sana. Oh mungkin bukan. Je peux mettre. Si ata mwana bene. Yo akima. Buka. Buka. Degas. Itu aja kas kang ida mi balik kasiko. Ta o get troisième. Ibe nganga. Varaz a réel aujourd'hui. Donc c'est la filmé, donc ça donc c'est. Eh Zoé. Zoé. Mana petit boule. Ça buka hivi. La boucle. Non, ya kuna zile. Iyo kanye kote. Moko basa moko. Kwani? Badaka. Zila masa. Imbale. Masa, you know mete. Munene bu. O mabongo. Jamita. Tata fandali angan baki. Yo. Munene to ko. Yo kan dake. Yo. Mute Zila. kita mang. Yo mo ibile. Masa ino sanso bote kombe. Bote mo kombe. Era so lo tu le makelele.
Expliquez ngano, sentiment de quelle année? Expliquez ngano. Balamba ngone tala kamera ta filmo lo ba. Boy, bandila. Likelele nde bokanga ngono ndini. Monica boy. Eye, chandala. Ndo ba. Yana na base. Expliquez biso bokanga ndini. Bokanga na timoli na kangi. Tala. Na chimbo somo ni. Ina bo wasu. Balamba ngondini. Balamba ko olongola ngobanya. Expliquez biso mpe balamba ngondini. Olongola ngobanya, otokisi yango, okalinga yango, okalinga yango, ebimisa sasu. Batia ngomunga. Oche munga muketa ngoto. Ozwi likungulo kato che. Ozwi ule che na. So lipo sala musasa zina tomato che. Baposo ni zikate. Baposo na Foso ni solo ni solo. Me akonda. Akonda che. Olongole ka posta. Olongola kwa. Akotoboli saka Sani osani. Ongoli bafwali oyo. ana masoko Otoboli. obimisi banye. Apo kalingi. Otokiele na pokali. Vechana gotona kanyina chandala nana bani. Chandala kwake Dubai. Yena kaite. Itali leo. Sawa ni uko China mtu alela makasi. Yo. Naka chandala musake su Dubai. Ndio zotala ndio bazofimia. Ngapi umwake wana. Anazona ngakwana kubona nje kola za nchini makile banda. Nungoi atimula diama. Yo lupango ngana tengela ngabilo boza kwabo chibo ndambo chibo ngela kuna kunango. Bakunda mo captain. Makangi chandala. Ngela kuna. Bango moga. Batisa Basi ko bakunda. Hebisa ngida bango situmona Danielo yeso batuma basomi nini. Baba uzima kelele mama la mama tsanga na programme déjà Damas à Palais. Bon ndam. Bachu sabolo butika ndam ngana kumutu Basa batu mabino. Nabi bazu tale bele Basi la habete makelo. Masa situ yo ngale yo mbale yo nese kote bo ndam wa bo ndam bo tikila ngale tata msusi yeta asipata makati mone somo suka kilia ni basi kama ndio na hiyo ndambwa boyoki bozoka msuba ndi mate bozoka ndambwa ya balamba sasa tuna kumutolia bozoka Osando. Papa, osando kinafanya vile. Ndalotima. Alotima senga bulu. Oza indonte. Bulu nani? Tukote mtu kuna na tali mtu na kwa na wewe sibokote mtu yona ni video. Wewe unaanza ndio mbele. Wali ma ba ko bu ba papa mbote. Elo ba yo ba no lukila ko mu. Eba ko so mo ba so ni ni ba sa na pe amoni mu tisa ko ti. Di ba bo ma mu ke mi ke mo no ko tu ki la mo ko na ni no. Ko ti sa ra ke ta ke bele ko ki sa ba mo. Ye sa ba mo. Ko no pe no la mo no ni dani. Ko no pe bele ko sa ba mo. Aí kapan ko ngani. Chandala bigata. Begini ngalila.
Jamani kanga tu. Naona leo. Yo tala ni wapi ni? Sio tala kufi. Mnasikia makelele. Kiasi bwana. Masuk kanji. Suka ngulak sungai. Zoni kama. Tatiga. Bisa ni. Kati ya magulu. Ngana mama baba. Kadi hagai. Masuk kanji. Kanji. Yami, lobi da kumbi velo. Velo. Lobi da kumbi. Suka ngulak sungai. Yami, Frank. Suka ngulak sungai. Ibu suka kan ngoyi nayi. Jangan na ibili bu. Zana fini na fini ya bimsa bu na wan. Uzi. Masuk kanji na. Kanji musus. Das kosnya kan. Aki mine. Ya. Masuk yo mo yuna. Sumo na ips nga na. So kung pimeno ips nga. Mana materne? Mana materne? Mana materne?
Eh, masa yoza una moto wa ya. Umnene boy. Wale meko na yeye mtaye usema kile. Ya kanyi. Masa yoka ngasutia. Tubenga sana kisti. Ngasala mama. Mtasa na kitu ba wimba lega. Kasi makami balo mo. Yo yebi kule rakisi. Tubana ngabi otingo la ki. Ngani ko sala nakaka. Wana zuzu, azuna bonga zuzu. Mtono mwana kienda ngazo kekuna. Ya kama fo. Merci na bisika nyonso o bozaki baku malamu ya kolanda biso tokoyela bino prochainement suite ya deuxième voyage na biso o toko effectuer na commune ya Maluku toujours pona kolakisa bino wenzi ya Ibora ndenge to annonçaki bino ezali esika oyo ba marchand bayaka le jour o bayaka pona koteka biloko na bango botikala malamu.